balobi Congo promo de Faté. Bolandaka Congo promo pour ezoloba vérité. Balobi avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafigeto. Check. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. L'idée sur Napolou. Kassi Yembe, Gertrude de Bronze. L'idée sur Napolou. Étoile brillante Myrna London, Sabrina Kapinga. Osopie. Halendeko ya mosi yaka. Nazala motuna ndeko. Nalingi na tuna yo. Esiba kata yo. Bilamba na bitumba. Esiba fiba yo. Imbongo na banki. Esiba matela yo. Ntete ya manga. Esiba beta yo. Kata kuna bitumba. Esiba fibisa yo. Mokuwa ya makoso. Esiba kotisa yo. Mosapina lisu. Okay. Glodia Wedi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, ça la rapport à l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo. Raph Ngindou nde. Raph Ngindou. Congo promo. Merci nada bena fier na Congo promo. Et ça sito yo bena no number 1. Do sito yo bena intellectuel. Boss Raph Ngindou en tout cas on a passivement bambote. Raph Ngindou, le présentateur la force créative Congo promo. Congo Boroto, ça n'a pas militaire na Congo promo. Et faites comme moi, allez voir Congo promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo promo. Avec Raph Ngindou, Congo promo ne tombera jamais. Piccolo Congo promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo promo toujours, grande puissance. Come on. Congo promo qui torcos net in a film. Congo promo babundana nango. Raph Ngindou. Congo promo. What a plus, what a the boss là. News de Kin qui commence déjà avec moi, Betty Massengou. On ne change pas l'équipe qui gagne. Salutations déjà à vous, chers fans de cette émission. Moi, Betty Massengou, je suis là déjà pour vous servir comme d'habitude. Et merci surtout pour l'attention particulière à cette émission et la confiance renouvelée à moi, Betty Massengou, et surtout à cette émission. Merci déjà Papa Dave Moubama, les papas de Joyce Davlin. Salutations déjà à vous. Merci pour les images. Merci aussi et salutations à notre cordon Timothée Piana Serge. Salutations aussi à notre DT Christian Mbouimboui et tout. Et big salutations à notre boss, l'ingénieur Raph Ngindou, notre papa. Depuis les États-Unis, chers fans, l'actualité nous oblige. Vous le savez très bien que Héritier Watanabe déjà a auto soit trophée par rapport à la chanson BM Nzembo Ebimi, meilleur son de l'année. Et
voilà, donc je suis avec Dadi Mola, le porte-parole intelligent de Héritier Watanabe. Et en plus de cela, il est aussi le directeur de marketing de la team Wata, l'orchestre cher de Héritier Watanabe. Salutations de Jean Abande Cognon, Sobosola Nabiso, Awana Kinshasa, na CBS Télévision, na émission Alma, et na News de Kin, Maman Emilie Nzemba, moi c'est Papa Tous Pepele Ambetolo na London, John Lubila l'exceptionnel, na Dallas, wana Meni Exit, Esther Mumbanda, ma belle. Salutations à toi, Yozanga Yakati, la joie Amado Pichuna depuis France. Je pense aussi à champion Kayembe no roi banana Kenya wana Merlin Mosikitoro maman na Serline depuis Kenya, Blaise Kava Igwe leader toujours depuis Kenya. Salutations à bafan nangatu, vous êtes vraiment très branchés à nous suivre, je vous salue. Je suis déjà avec mon invité. Boka Moite, émission Bolingara Boeto, ça l'enra système à Balabala. Donc nous sommes ici à la commune de Lemba. Liboso Raya Galerie Igo Tanzambi. Vient à Bisso, ya Igo, pour Bisso Toaba na Lemba. Donc voilà, Biska o émission Ezoleka. Voilà. Mais je suis déjà avec Dadi Mola, le porte-parole intelligent. Bonjour. Oui, bonjour Ben. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Na bande kopi ba Hollanda biso libanda pour les États-Unis héros mona baza tongo na Asie héros baza ba minuit na Europe moni baza soir donc voilà mbote na bango et mbote surtout hein, na la reine de Moulascan yemoko Angela Mbenzascan et sikazo Hollanda biso et la mère des mères mama ya bana motema malamu Maman Rose Labana depuis Paris en tout cas, maman sociale Bambo Théâtre et puis Narobo ça n'a pété quoi. Ma belle-sœur, la seule belle qui me reste, Niki Konde, maman héritiana depuis Paris, Bambo Théâtre, on a battu tout Rolanda Bisso et puis mes sincères félicitations. Nako banda jamais mission sans qu'il ait félicité. Motona Tembe, l'homme le plus compliqué du monde. Héritier Watanabe, mon patron. En tout cas mes sincères félicitations. En tout cas, félicitations na Héritier Watanabe, donc boss live, boss sepeli hein. Biso l'orchestre na biso to sepela kaka. Ata ba fundi biso kuna na SN non, ba voyager na ni visa touristique mais ba gebeta concert. SN lobi to embarquer binote de zongi Kinshasa to sepela kaka. Ata ba combattant ba boy ke bokobeta Olympia te ba sali ba incendie ba tumbi ba nini to sepela kaka. Si nenge pe to soka ba visa to kenda ba mboka mususu to kenda go beta to sepela kaka. Si nenge pe to bimisa album na biso l'album le plus beau de la République démocratique du Congo retirada to sepela kaka. Si nenge pe to trophée to sepeli kaka. Bo biso to lela na biso te bato na tembe jamais ba ko lela. Po tembe fuka manga nango te. Toyebaki bolelaki bozalaki na matanga okutu bayembela bino nzembu bokendaki na esengo bozongi na mawa ntango ya Olympia ebebaki ya concert na bino États-Unis wana mpe foiraki toyebaki bozalaki na matanga sikoyo nde bokomi na fête le roi bozwi trophée ben moto akoso te tosepela ya trobinga na remercier ba combattant parce que boy héritier beta mais comme héritier etangami na ba chaîne internationale presque nyonso ya monde. Donc baeba qui héritier à 40% mais héritier ba yebi siko na moment oyo à 90%. C'est vraiment un énorme plaisir pour Nabiso. Héritiané. Vous se comprendre? Héritiané tout. C'est peli. Et puis, ndenge baboye ki to beta. Ceux qui to beta qui il y a des communauté congolaise et africaine. Mais comme héritier Panzana donc bato bayembaki banzembo ba jaloux. Po jaloux ya congolais azaka yemoko congolais. Yango zo mona ke mama Rose Labana alubana ngai papa dadi ata ba fingio seka. Ata ba kumisio seka. Et puis na émission pe to salaka. Okomona to sala émission kitoko. Okomona ka mutu moko fingi bino. Donc vie ezala nango bongo yango monike kolela ezala nango te parce que Gémérose ayemba vocal moko bien la vie nanga basi baleli sanga ebele
Angela Mbenzali Kambako leleza lisusu. Par là, qu'est-ce que je voulais dire? Na vie na biso, ton vie héritier. Na wenge pe héritier Kemba. Na wenge pe héritier Tambola Makolo. Na wenge pe héritier zanga $10. Mais lelo yo a komi kozwa. A olila sundeni. Orchestre belé na Kinshasa bande botama. Bazwa même pas visa ya poto. Mais héritier orchestre botami sika, même pas 2 ans pas à Kemikili. Azo il faut te féliciter. Biso olelea na ngopa na biso te. Mais obi que dadi mola le quoi tolo bila maramu ya trophée ya chanson BM Bernadette Masengundo inanga donc na pesi bambo tepe belé surtout likambo oyo so sala un peu passe na musique congolaise la habité Ozaki Anakin likambo uto komela ndeko na ya patron na yo héritier Watanabe Ferrego la ndenge auto lala un jour na cachet judiciaire par rapport ya injure ou maloba na ye ba propos atenaki na Koffi Olomide mopa o mokonzi na ebite bino bato héritier sali bino ndene. Non, premièrement Ferrego là aza un être cher ya héritier Watanabe. Tu vois, à koki héritier jamais à koki ko sepela to bisoto sepela que patron Ferré alala na KG judiciaire. Et ça lit bien. Et ça lit vraiment bien comme étant des humains. Et biso na kata makambo wana to linga okota te mais l'acte est bien. La musique restera toujours la musique. Bon, acte est bien. Hein? Acte est bien. Patron Koffi Olomide Mutakangisaki, patron Ferrego là, a yebi le pourquoi à Kangisaki. Mais acte est bien. Donc prochainement, papa Nabiso Koffi Olomide acha abakisa moi mai na vino quoi. Hein, na bien parce que Ferrego là azana bana, azana pe na bana misala malgré pe ba propos mususu et ça peut bien te tokondi mango pété mais acte déjà au kangisa mutu et ça la ka bien te. Hein, moi personnellement na longo la patron nganga personnellement ceux qui attendent yo toi na problème au kangisi nga beti et cause à la bien te. Hein, quelque part vraiment ils a bien te. Donc je ne parle pas parce que Koffi Olomide a patron, il y a musique, Ferrego a patron, il y a musique, bon, patron et orchestre. Maintenant, le bas comme étant des humains. Quelque part, et ça l'a vraiment bien été. Voilà. Tout ça, hein, donc, Koffi Olomide mon pas au Mokondi, pas à la place, pour tout ça, un souci, musique, la musique a évolué, qui est de l'avant, mais on a un système à Kangisa, en tout cas, ils ont vraiment mal à monter. Surtout, image et bimi déjà, un mot qu'on a biso, ba musicien a biso, libanda et pesi bienté. Oyebi ke mutumo ka ebisinga, maloba oyo hérité Watanabe, abana kolobe la wera, fallait pe wera funda, et pe ba Kangisa surtout les héritiers Watanabe Longwa qui ba guerre on est comment qui entre Weranson héritier Watanabe maison maintenant la team ce que talibien vous a parmi les piliers il y a des missions net et Betty tala be mission ya héritier Watanabe banda Longwa tilelo en aucun jour atanga kombo ya le roi de la forêt na ndenga mabe o luke mission na omona ngote ngada dimula o na Longwa wenge oui des fois moi ba réponse mususu mais ba réponse moko blessante te o que non ego blesser mutu ti na ba niveau moko non vous comprendre par contre so taliban onde matokolo sida isa makambo héritier fallait peut-être kangisa batu mais toko sala ngote parce que tango fingi mutu lobby kuna okumisa lelo ben me bimi meilleur son africain il y a 2016-2017 et ça on est ranani il y a le roi de la forêt yango ngana nde koloba pena loba ke ngana na suna tanko le kana TV tena finga je n'ai plus ce temps là parce que quand je passe à la télé j'insulte et bongo bana nanga obazokola
Paul Lelone au moninga na oncle na biso wana oncle Gigan na grand prêtre Anissé Anita Rangolano. Vous comprenez? Talaka papa père de famille telemi liboso na nga na bandi ko finga. Nazana masta na nga ya kala mami Polo. Avant de azotala siko ayoka masta na ye azofinga. Esimbate. Et puis bateau batala rabiso. Moni kala peut-être ça qui ba folie morobo de grandeur hein? On n'est pas responsable toi ben banate bon vous pouvez dire tout ce que vous pouvez dire à la télé mais heureusement pour nanga na ba propos ya mabena non la kenda nango vraiment te oh mutu na kutu za boye ya kutu boye te la kenda nango te nga na mi respectant na se respectant et lelo na za o nga na za lelo parce que au commande d'abord Niki Konde mère héritière à Zolanda. NG Angela Mbenza à Zolanda. Ce que lobby ma B Niki na Angela bazolanda. Ba otala nat. Ici baté. Conseil car na pesa na ba frère na biso total à lelote. Lelo to lia soso meto e ba pe ke lobby kuna to lia pe dongo. Donc au lieu peut-être to kansake non lelo mokile suki te to na ba 30 et quelques lobby kuna to koma na ba 40 ans tant to koma na ba 40 ans peut-être musala ngo ya musique to gotique au côté pe na bureau au côté pe na administration ya ministère moko boye au kepe na parlement to au kepe na nini na chambre haute vous se comprendre si ko soko bande go finga ba ozwaka ba image na yo wana ba songisa ba o ba finga na télévision baza batu o peut-être ba ba raté mais lelo moi je te dirais le roi de la forêt arobi misa image moko te héritier finga les confusionnistes ezaka bato balandaka ba émission et puis bato ka balandaka ba émission na biso baza batu oyo balinga dadia finga batala baseka babenga Beti yamba pe Sankara Beti yamba pe Francis Dibaya tango yamba pe Francis Dibaya Poupoli donc bah comment au monde on est ma boké net ba théâtre de chez nous mon robot or oyo est tellement différent na ba théâtre de chez nous na ba maboké là c'est une mise en scène mais si c'est pas la mise en scène c'est la réalité une télé-réalité to leki donc son na lobby ye kuna makolo na etengama ya solo makolo etengama ye kuna za mutu mukene tinga ya solo aza bongo donc to tikara ba fitilité mususu na ba télévision ngana pesa exemple ya Sankara aza champion ya mama kambuana mais leki na émission mo lobby ya sala ki ngo pona idéologie na ye donc wana eza nango personnage eza yete champion ya makambo na mibimisi et bongo ba biso musuzu wana biso na école wana te il faut tous à la tonton il faut tous à la responsable donc voilà. C'est bien répondu, hein, Dadi Mola. Je pense bien, Bandekotou, Bazolanda Biso, partout dans le monde, bah, comprendre surtout point de vue à Dadi Mola par rapport à l'arrestation. Il y a Ferregola Jésus de Nyons, patron de l'orchestre Jet Set. Na Kofi Olomide, Mopa Omokonzi. Qui point de vue, il y a la team Wata, Oebimi, et pas il y a Dadi Mola. Voilà. Tout ce qui est déjà malé, mais voilà. Parce que il y a de ces gens-là qui disent qu'ils ont un camp, ils ont formé, hérité ou un camboyé, clairement. Surtout ça. Hérité Watanabe un camp mon côté. Leader Nyon sur la musique congolaise, ou azam kolo héritier, respect. Ou azam la même génération héritier, respect. Au père dans la génération à ceux qui héritiers, respect. Il n'y a pas de camp. Il n'y a pas de camp. Parce que Ngalelo, si on a qu'un rep, concert, il y a quartier latin, porte au fongomana en côte. Si on a qu'un fait rigolo, la porte au fongomana en côte. Si on a qu'un fali poupa, porte au fongomana en côte. Si on a qu'un maison mère, il y a BCBG porte au fongomana en côte. Pour te dire quoi, Nana nous représente image Yawata. Je parle bien avec tout le monde. Je t'assure, je parle bien avec tout le monde. Ce que tu reçois camp pour Nani. On ne fait pas une musique qui a un camp.
On ne fait pas une musique qui a un oyo, okuna pe azamutunanga, non. On fait la musique pour les consommateurs oyo, bata la rabiso, ba o ba yo karabiso. Moi je dois passer à la télé faire la promotion de mon produit. C'est quoi mon produit? Retirada. C'est qui mon produit? Héritier Watanabe. Et la team Wata, qui est la marchandise Yadadi. Donc il faut noter qu'à la team. Si on a teki la team était comme ngape na lié, ngape na sombi moi car, ngape na sombi moi basket. Mais ceux qui na teki la team, tena lo banaza mutu a kamboui. Tozomi yinisa. Tobo ma culture na biso biso moko. C'est lui qui fait bien son travail. Félicitations, tu peux encourager. On peut bien, on peut lui dire que non, mon yosali musala na bien te, prochainement sala yango boy. Mais que non, on a kekuna na kamutu boy. Donc bino ba téléspectateur, bino ba internaute bozo tala biso lelo. Héritier Watanabe azana kan ya mutu te. Azana kan ya musique congolaise. Voilà. Surtout eloko ana pe ezaki de gelo nangana tuna dadi mola système auto yo kamikole komika likama ban kanga na kan ya faire rigole o tinga na ngambu ya Koffi Olomide o na ngambu ya Weranson to qui vraiment Héritier Watanabe eloba mi na la bouche autorisée nae les porte-parole intelligents dadi mola lobi makama ya ba kongwana ezate yaza na parti prité Héritier Watanabe azo sala pour valoriser musique congolaise donc totika ba loba wana o batu bazo loba wana ce n'est pas bon hein? Surtout pour la musique na biso pour ngana loba News de King, c'est une émission qui fait la promotion de la culture congolaise comme le théâtre et la musique font partie de la culture. Et bien, biso tozala wana attend que animatrice culturelle otoleka pena ina pour la promotion de la culture congolaise na biso et qui est de l'avant. Surtout musique na biso voilà. Mais Retirada déjà et suis trophée à BM na ebité programme ezandenge nini Héritier Watanabe baza toujours na Paris bino koto bo s'organiser ndenge nini. Héritier kende Paris premièrement pour fêter une année ya Retirada et puis tout ça là qui na matanga ya fait Charlie Mobutu en tout cas paix à son âme moyen ya kenaka kende ko représenter Zalaïté donc tout ça qui trophée à Kende pour récupérer le trophée naï. Et la soirée était bien passée et là Azana pour parler parce que l'orchestre il faut se déplacer dans le mois de janvier pour la compte il y a Europe non Amérique. Mais biso en Kinshasa, moi je bouge déjà les deux. Ces deux n'ont aucun des Dourba. En tout cas, mon boss Yves Amical, Jean-Yves Amical, en tout cas, il y a Kibali, Gold Mine, social, à niveau il y a Dourba. Dans ce pays, ça va monter donc, dans les deux, les trois dans coma pour quitter la partie Éthiopie, nous sommes côté Ouganda. Donc, nous avons pour parler côté Kuna. Et le 9, je dois rentrer à Kinshasa avec les producteurs, Toché, Mokoloto. Après avoir coaché Mokoloto, en tout cas, semaine où est Kolanda Kuna. La semaine, il y a le 16, le 17, orchestre déjà Golongwa Kinshasa. Et Golongwa Congo pour qu'il y ait un niveau, il y a Dourba. Donc, toi, on a la production les 24, les 25. Et puis, tu as appelé les 30, les 31, les premiers. Pour il y a tant de sollicitations. Il y a pour la bango concert donc programme et s'est présenté dans manière wana donc voilà donc je bouge ces deux. En tout cas je pense bien pour comprendre déjà programme il y a Héritier Watanabe pour silence et ça qui moi trop hein boyebi qui va aller na deux ngana luka qui penza dadi mula penza tango day wana boyebi qui va pe mutamaka bebele tozwa qui était mais ça na retard te pour news ceux qui attendent les cas qui torozongi sango pe pour que bande kubo me camper ko so éclaircissement par rapport à Charlie Mobutu boyebi que batu ba pandi sango ke Héritier le qui si Charlie Mobutu pour un succès, pour ma camoué avancer, bilo wana tout na ibité ezaka nini ceux qui ka muta kufi na orchestre ezaka penza ma réalité tout ça ka ba rumeur on est batu balobaka Congo to lobaka na biso nyoso Congo to lobaka trop to lobaka na biso tout yo pendengo zawa priaka na nzambe yo na tonton Dave beaucoup fait la tête tibino beaucoup kufa bana na bino bakunda bino et a peu prière nanga. Donc pour les lois oh beti ka ndekwa boyebite beti wana dans mobile là
bato bakisi balekisi eza nango kaka mpona bacélèbre et tout talaka ata mutu so oza na mbongo famille na yo mutu akufi tona vie na biso moko ya grand la mwana na ye auta kokufa alekisi mwana na ye mpona makambo na ye. Donc so oza na mbongo mutu akufi pembeni na yo yo, so oza na succès mutu akufi pembeni na yo yo, mais so oza pauvre mutu akufi tala ye bato mbongo utu bakufela te mais ye azokufela donc bakomi soko chola. Est-ce que succès ya héritier est-ce que Zala Mobutu akufa? Guy Malela Banzembo Belé Bem OSU trophée pour Mobutu akufa qui les gens peuvent dire oh bakanisaka. Donc merci na bato nyonso balobaki bolanda ki discours héritier Watanabe na cimetière. En tout cas, paix à son âme, hein? Charlie Mobutu, voilà. Donc, et ça, ba rumeur, hein, des Congolais, mais ça, n'ango karaso qui mutakufi, kolobaloba, mais à suivre. On a des dossiers à suivre. Yemora moto reçoit na plateau, moto yambo hérité Watanabe, atana émission na biso Alma. Retourne à Yango, voilà, na CBS, hein, voilà, et on s'en bien makasi, voilà. Mais pour se séparer, n'a habité Dadi Mola, pour la bande de clients sur Balandio, n'a habité que Batu et Belé Bazol en abisso à na Congo, d'ailleurs, na CBS télévision, na émission sur Alma, où les gars chaque mercredi, et puis jeudi, na 7h mercredi, 7h30, et puis jeudi, na 18h45, et puis bah, en Arabie, on a number one, et site Congo Promo Télévision, site Yabato Maele. Si tu as champion, il y a des professionnels surtout. Et puis quelques salutations, na numéro na contact. Bandeko na biso à Kinshasa. Boyebika Dadi Moulat. Un tonton qui vit sans polémique. Un tonton qui n'insulte pas, un tonton qui ne fait pas allusion aux autres. Donc kata bandeko poto boyebika na vivara bongo. Dadi Moula na bino yeyo et la team na bino ezaka la team na bino. La team Wata. Orchestre Mikolo, orchestre Rezo Salake, orchestre se référé. Moi, na mouké na âge, mais azo sala mamba Mikolo. Donc, bozanga biso moi mouké na décembre oyo, ils ont ngoka loi ya orchestre ndenge zalaka. Loi ya nature. Donc, pour biso de vis na biso meza mouké bozongi. Pour Dourba wana à part mon général de Fao. Na évité ceux qui orchestre ni soit bêta kuna na évité. Ce qui fabrique pété donc mais en limite. Donc tu as la deuxième orchestre vraiment tu kende ko beta vraiment peut ko vendre moi pendant 2 semaines kuna na Dour bateau beta na bambuka on suis à pembeni wana et puis donc voilà. Et orchestre na bino yango boyoka biyoka yokate bondi marape bindima ndimate. Donc ce qui Dadi Moula leki à lobby Francis Dibaya leki à lobby sap pour comprendre que non ma kambonde yango wana. Donc héritier Watanabe na bino azali bon consommer kaka album et puis nga nazo rassurer bino na décembre awa zaza o to bimisa ki s'il te plaît yango to kotiki la bino pe ko beta ba générique tout kanga makambo na ebisio siko. C'est tout ce que je peux dire na bambote na keka mango ko pesa mbote na la première dame ya Paris maman na biso Rose Labana. Mère des mères, maman motema malamu, maman motema ya bien, maman motema donc na habité maman Rose là-bas na bambote ya trop. NG Mbenza, la pesi mbote na Angela Moula, la reine de Moulascan à partir ya Paris, mère à Béni, mère à Belleville et la seule qui me reste. Hein, Niki Konde, maman Héritiana, Niki Konde, la seule qui me reste. La pesi mbote et nako bosanate Fabrice et Tanzambi yaba Fabrice yena bengaka mon cousin, mon frère, mon doi, mon noko, mon tonton. Donc un bon tonton Fabrice Tanzambi bogar moroboy. Hein luzolo yo yebi. Ba mbote ya trop na niveau d'Autriche, chez Datambwe, les drapeaux de l'Autriche. Muta leki yo azate. Ya Jorgi Samba yende zalaka procureur d'Autriche vient nga Jorgi Samba. Bogar Mogoboya Jorgi Samba. Et na repé sambote na mon papa Christian Vemba, le cœur de maman Chantal Vemba na Suisse. Na pessier vraiment bambote et Sikazo Landabiso
et bandeko tout au bolingaka Dadi Moula bobengaka na numéro à BM numéro 1 est affiché donc bokozwa Dadi Moula et les boss Raf Ngindou un américain moko botamaki comme par hasard na Congo donc il est vraiment donc américain wana abotamaki comme par hasard na Congo donc il faut vraiment appeler ça mbote et puis makambo les bien puis les boss Jean-Yves amical les boss Jean-Yves amical bangonde ba koyambanga na niveau ya Durba donc bambote ya trop vraiment donc na moniki pona lelo vienanga maître Emandongala vienanga na boka était vraiment maître Emandongala wana grand frère propre na pesimbote na grand frère propre Anita Anissé pesimbote na oncle Guiguin donc ba wana vraiment donc de tous les jours tout ça la na bango Britannie Osia depuis Paris na pesimbote et puis na robot ça na pété ko pesa mbote na Mundabi. Ça n'est fini, c'était là Dadi Mola, les porte-parole intelligents de Hérité Watanabe, la Poulga, voilà. Bolinka Bozwa Dadi Mola, Bobenka na numéro à Betty Masengu, donc balobi numéro 1 a affiché directement Borozwa Dadi Mola. Donc merci déjà Boyoki, ba news yango wana o ezalaki actualité auto memeli bino na émission à lelo. Merci beaucoup déjà na Esther Mumbanda, ma belle yanga ya Kati depuis Colorado, la joie Amado Pichuna depuis France, John Lubila l'exceptionnel Many Exit depuis Dallas et puis salutations à pasteur Fils Ekanga donc Fils Ekanga depuis Colorado balobi nzembu wana photo consommer en autre et je pense Timothée Piana Serge na émission et ça l'a bien bande ko wala biso bala nzembu kitoko oyo pasteur Fils Ekanga embi c'est vraiment une très belle chanson chrétienne et eso sunga vraiment ils ont édifié bande ko bana nzambe oyo balingaka vraiment musique chrétienne pasteur Fils Ekanga salutations nayo et puis félicitations na nzembo wana Tina o yembi nzembo kitoko et puis clip kitoko voilà champion KMB depuis Kenya pourquoi pas na Igwe Blaise Kava na kata Kenya wana salutations à maman Mili Nzemba moi c'est à papa tous pepele Ambetolo depuis London merci beaucoup papa Dave Moubama les papas de Joyce Davline ma fille chérie merci en tout cas pour les images papa Dave merci à notre cordon Timothée Piana Serge Christian Mbouimbouiouet notre DT et big merci à notre boss légionnaire Afungindou notre papa depuis les États-Unis PDG Ali Maïmona salutations à vous et merci déjà à ma maman chérie maman Cathy Bakissa. Merci à vous chers fans de nous avoir suivis et d'ici là portez-vous bien et prenez bien soin de vous. On se retrouve déjà à la prochaine. Au revoir. Ciao. Bye. Bana Dallas veut dire journée Zakaka Moko. Le le 30 décembre, Congo Promo, première édition, soirée de gala monene dans Congo Promo le week-end. Toya et le moto aussi de sa année 2017 na esengo. Peto a cheminé to banda année 2018 là bas fleur rose. À ne pas manquer ou à ne pas oublier le 30 décembre. Congo Promo, soirée de gala. Congo Promo, première édition. La possibilité et Sengo, année 2017, plutôt année 2018 na Sengo. Donc respecter l'air na biso. On a la yemba, on a la bête à kakida, na binaka, na lefilaka. Tout le 30 décembre, tout le 20h na salle ya papa de la na coach clair. C'était dit Marasounan, One FBR animation, Congolais, Roma, Palagé, Monato, le monde Canavere, Balboa, Nicaragua, Snapchat, appelez-moi Munduka, Mabewa, Kuala Suzuki Maninsia, Simakoba, Bakota Monsabiti, Sukozi, Kebe, Okangayo, Takati, appelez-moi Moussarma, commandant Braddock. Maman, t'as le 30 décembre, Nalobagi Batouillon, surtout, n'a système
Sani. Sani awa donc Sani bino yosu bokulembula. O musicien, o wuti soki France. O wuti soki Congo. O wuti soki Zambie. Okoya kolembula Sani. Donc Sani oyo ezali Sani nazo lembulisa bato nyonso tu. Na bokasi ya Congo Promo. Congo Promo ya mon boss Raf Ngindu avec les grands chroniqueurs il y a nakati ya Itazili Mobimba Dense Escobar Kimbombi ki chapote Kimbirikiti nazala na pembeni donc nazawana Magasoun nazolia bato nyonso tu ozala rapper ozala oyemaka rumba oyemaka soki bébé nga nakolia yo donc eloko na luka yango wana merci na fingindu mama na ngama makambo yo sali na luka ne komba kashi yango wana komba ya kashi o mati 15 minutes obeti merci donc nazo pesa bino biloko bozo lia yango pe bukulembula sani donc Rachina Ibaka zala prêt pour na kulembula sani libabe na français ba menga mo les chances libabe non pour namoro basala kaerere baboti mona bakanisa kakozana ne ministre nasima ya mikolo mwana ngo abota moyibi ayiba na sando bashege kuna balandi yeromba ko double empate manta marondo oya na padeli susu na bolela iye magabone yoga na zembo iye magabone yoga na zembo nagenda kibokila nakutani na nguma medecins zambe yo medecins zambe nyama ya bolia na paso na nguma no nakutani na soso medecins zambe yo medecins zambe nyama ya bolia na paso na soso yo nakutani na nguba medecins zambe mbuma ya corona na londa nguba ekutu yepesinga bashaba 25 pa wana na bwanki na kate 15 pa wana na kanisi magento ngeni pa wana ngeba wana na kanisi magento na golela balobi donki makambo eza ko beba se Magasoun 911 FBI d'animation congolaise le 30 décembre balobi donc VIP c'est $100 entrée 25 donc boya ebele mikolo oyo donc Congo Promo azal akangi États-Unis mobimba basidi nyonso tu bokulembula donc keba soki yolingi mosinanga ngana yogi oyaya pene na moni yango akeba na boyela yo ma nzo yena bokwela yo nzoplo ma nzo bango nyonso bayebi ke donc Magasoun bazalaki ke ono Magasoun akozalate donc merci vraiment venangai mon boss Raf Ngindu merci na Dense Escobar mon manager Prince NG donc naleli naleli makasi vraiment donc naleli makasi ndenge en tout cas vraiment on a soutien na yo donc après ça tokutana le 30 décembre tokutana mama tala le 30 décembre suka yaka okolembula sani merci. Bana mboka, bana Congo, bana Kinshasa boye bele na fete ya Congo Promo ya liboso do sala mala Dallas boya ebele bana mboka tobina badasta biso tolingaka na emoko Raf Ngindu président ya solo yena leki bango nyonso tout quoi Raf Ngindu azala donc boye bele boko mona bo talaka gloria ya weli hello everyone, this is Gloria, as you guys know. Well, welcome. We are celebrating our first edition for Congo Promo TV.
and the 30th and the 31st of December. I'm inviting all of you guys to come and party with us. Nazo invite bino nyos to Banamboka, biso nyos to Banamboka na Congo Promo First Edition. Ekozala awa na Dallas. Tolingi bino nyos to boya, bo celebrate na biso, to mela to bina to la kangamo na bina fa. Donc nazo zela bino nyos to boya, ekozala bien fête, toko lia, toko sepela. Tobeta ya trope tokoma kase balobi pene donc le 30 décembre venez ezaka moko na kati ya Dallas bavoye jo bavoye chéri donc biso tout tokutana kati awa chevier de l'or événement ya Congo Promo avec ye moko pena Raf Ngindo pena donc masolo pena ezaka kati ya kovanda pena donc papa soa ye moko alobela le directeur de tous les boss le domestique de Dallas, donc tout au Rosala, donc nous le bêta live, la fin de cœur à Rosala, de ce Scobar à pointe, on a eu Stéphanie, donc la plus belle de Dallas, Banina Rosala, Angelou Central, la reste de situation, Kevin, venez à Rosala, le grand rappeur, venez au Sadir, venez à live, venez donc, tout VIP, venez donc à Gêne, venez à la VIP ezali donc $100 aussi kitino ya VIP donc tozala biso to wana tokosepela wana baeric oxygène bino nde bakolo Dallas ebonso bozangi esala bien te donc bapati matezolo vie nanga Fortune Mokonzi masolo bilamba donc yoji ya mamoto banini vie esala bien taka kutu bapetino bakomobetako mpe bayoji ya mamoto ezobetama banini donc ka likolo nao bani tolandaka bachemin sans oublier vie nanga Eric Kola nduki mabe vie nanga to bana $100 ebele boni na kati poche taka ndenge okoyesaka $500 kaka na pete talaka vie oyo fozala wana René Ko jeune moko boaleki bajeune ebele na kati Dallas. Alors, tu as invité Bino Touboya, donc on a le pétrolier de Dallas, Jipe Kumaluta, il vient à ma. Il y a un Kiri, il y a Mathieu, il y a un voyage, il y a un tout, le baron de Dallas, tout, la danger, c'est la bosse à nioté, la ninsa, motema prophète maman exaucé Costa yebi tokutana kwa esalanga bien banini zotoza banini tochilum banini na kati ya Congo Promo quoi tokos à suivre le 30 décembre chez bien de l'on a kati ya ville Viali Kalonda Papu Kalombo tokana la ceinture nanga quoi danger. C'est MG30 de Master Voice, votre artiste MG30 au Mingi. Donc, nous avons confirmé présence Nangaï le 30 décembre, soirée de gala organisée par Congo Promo de Raf Ngindo. Donc, Tozalawana, Timbabanzoto, Nzoto, Engana Inaka Bolingo Pamba, Ndokana Balaka Nanga Kodinda Tango Nyoso na Mabulu. Lelo na linga ya solo na koma ko vivre na mapata. Tu es mon amour, tu es dans mon cœur, tu es tout ce que je rêvais. Au finginga na vali matamata. Munene na ngande wa charme na ngayo. Biso nyonso ba milaso. Kugata Love, na sema Kugata Love toroyemba wana le 30 décembre. Soirée de gala. Tuzawana. Mais j'ai 30 ans à wana. Quand venez nombreux, vous ne serez pas déçus.
Hello la famille, Mr. Poutine, c'est le Scrum. Poutine parle, tout le monde écoute. C'est le Scrum plus 10, Mr. Poutine. C'est pour bientôt, yo déjà. Et Toye Boye, Toye Kolobe, la soirée Oegozala, le 30 décembre. Potoko Tabongo 2018. Et Zabongo Congo Promo et Raf Ngindu. Baza ko organiser soirée à Monene na Dallas, Texas. Na USA. Na USA, donc ça dit que Jourwana, édition à Liboso, Congo Promo, le 30 décembre. Tu sais, na binonio sur les États-Unis d'Amérique et Europe. Boya, parce que na mystique il y a fourmi. C'est le Scrum plus 10. Bobanga raté. Ça dit que vrai Ndoki. Ndoki, ça dit que na Oya. Tu wana. Tu bengsi bana. Bana ya Ika, USA. Tu bengsi bana Dublin. Bana Allemagne. Bana ya partout. Soirée à Liboso. Édition à Liboso. Na kati ya États-Unis d'Amérique. Na kati ya Congo Promo ya Raf Ngindu. Tu bengsi bino boya Jourwana et Ozala. Danger. So mo to fandi boyse ke to bongama. Pour te préparer les bino yo déjà. Jourwana boyo ka ngo na kati ya salle. Yo déjà boyo ka banzimbo lokola ba Miss de Miss. De Diena na nzongo. Boyo ka ba seben lokola. Batomela moi kopo. Boyo ka ba et tout. Donc ça dit que édition à Liboso na kati ya États-Unis d'Amérique. Raf Ngindu Congo Promo le 30 décembre, Texas, Dallas, bana Los Angeles, bana New York, bana bino ce jour wana boya po yo déjà bino déjà baramutu kitoko. Le 30 décembre, première édition Congo Promo avec Raf Ngindu le 30 décembre, Poto Kota, Poto Sepela na 2018. Alhamdulillah, Nzambaza na biso. Merci. Hey everyone, this is Eto Chana, La Patrona, coming to you to tell you that I will be live at the African Party Celebration, Congo Promo's first edition, 2017-18 in Dallas, Texas, the 30th of December. For more information, go to congopromotv@gmail.com. See you there. Tokos. Voilà, merci beaucoup Balobi. Biso tout kutana les 30 Oyo, et précisément la soirée des galas. La musique est pas émoro le boss Raf Ngindu vedi Torozala wana Mathieu Boncheye yo Balobi, tous les journalistes et tous les artistes tokutana wana talaka mutapesa guna Paris, na États-Unis de partout avec Congo Promo, site ya ba responsable. Cette fois-ci Balobi site ya ba responsable, mais cette fois-ci avec soirée de gala avec notre patron Raf Ngindu, veut dire Namosika na États-Unis, veut dire merci à boss Raf Ngindu, Mathieu Bonché na batutu Torozalawana. Rendez-vous à ne pas manquer, soirée de gala avec le boss Raf Ngindu, patron responsable. Check. Hey everybody, this is a happening Harlem. Right in the bodega in my neighborhood, I'm about to send this announcement. So December 30th, Dallas, we down with Congo Promo. The event is bringing every African community of Dallas together. You do not want to miss this. It's a boy Kumu Katalai. This one a Bissati. Donc, dans Congo, le 30 décembre, la Congo Promo organisé par Raf Ngindu Congo Promo aux Angleterres. Donc, Kumu Pe, tout ça, les photos à l'ana. Donc, ils événements unis communauté mobile. Donc, ça va tout le monde. Alors, moi, ticket là, bonjour, voilà, et débat, et débat.